nzambe na nyonso para Charlotte Pichamberte Naomi Mao luta na bala Charlotte Pichon mwana nono oui oui nalela yo mama Charlotte nalela yo naloba yo na matamba bia yo sala bamona ndenge bato balela yo okoko Kama bien yo salaka okende liboso yazanga nsima te Charlotte amena na kati na bilanga na ngai oyo namona lipasi amukelinga mbuma eteli atakotela te Charlotte Charlotte Pichon Charlotte Pichon na bala Charlotte Pichon mwana dondo nalela yo mama Charlotte nalela yo naloba yo na mapamba bia yo salaka kala bamona ndenge bato balela yo okoko isemuda Charlotte abakwa nsimbandibandi ebanga moselu teya natambeli yo sebona shu na mapamba bia yo salaka okende liboso nyozanga nsima te Charlotte amena na kwati na bilanga na ngai oyo namona lipasi amukelinga mbuma eteli atakotela te Charlotte lisemoda ye libaka na ngai ya telo oyo ya pimbo nsolo kitoko eyi nale atakoli ete bayibi yango Charlotte makamana komona ngalapa des anges makamana komona nalala mama drapo mile esprit makamana komona mama Charlotte Pichamberte makamana komona Charlotte makamana komona nazali lokala moto yebase na nyanga na katikati ya sama ata kani makasi moya mama mwebima te Charlotte
motana bolingo Shatalinga na motema na yoko makasala besala sana Jone na ngaya bolingo Isaya Mise monite kasi mona kweba komera poisson Na sepela kana na batana sabine ngopesa kamai Tango ya kosuba Na motema na koe Maître ya chaîne à Londres Papa Kali Nangola Papa Kanuma oh Na motema na koe Na zata wana zitroublero Na bango na zasila ye Sepona lingaka ya Charlotte Jimalama Sepona lobaka ya Kevine Mawa Sepona lingaka ya Dokase Mawo Maolute Feda mabodo silonda Bebe Yani solanga ya ni bengele simu Kamuno kafende gere Kadi kada Bengele simu Priche galo na robe basende ni kone sita Mude musakilo wa mumashi Mongo mufashila Enga De Aha fashila De Mansalon tonzala katito kosara poche Mansalon tonzala katito kosara poche Ekengela ya soto santa pute kosawa Saki yosa koro wa mube kutu bakosa Mongo pesa ye senkate kusepa ya manda bomote ya Bomote Bomote Salaka Bomote Bomote Salaka Depo, la medima. Nyosa pete, nyosa pete. Nabone sanja nyosa pete. Namakile nyosa pete. Nyosa makama mikami nanene liwara. Lokata makama mikasa simba mwepo ningisayo. Sharaba minema, mawa mingaye. Ayanga bolingo na Kevin mawo ayanga bolingo na Versace mawo ayanga bolingo na Chanel mawo ayanga bolingo na Papa Kanuye Nyosa pete nyosa pete nyosa makama mikami nene liwara lokata makama mikasa pa simba mweko ningisayo Sharaba minenga Ibrahima barangaye Beba mingayo yo Kamana no tenga vitande le kit Oya mako ni manana te kwa sasa sila bete Kate sokole ni buni muna ngaya tanga tama beta Mana shiri loba wii Bebe loba wii Maoluta loba wii Kevine mawa loba wii Nakibia mo loba wii Elibiango labawi Wanina lana labawi Magaze labawi Ibrahim labawi Mama Charlotte Pina labawi Igente Samba labawi Johnny Twingy labawi Mabeda lana labawi Lamedi Famille Mao, il était comment? Famille Mao na Londres. Yaché na Londres. Papa Kali na Luanda. Papa Kali na Angola. Il était comment? Il était Kanou Mao. Juvenal Mao. Versace Mao. Dorcas Mao. Et Hippo Mao. Mao Gaza. Il était comment les amis de Londres? Jenga Basilo après. Sezuka, 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 Sezuka. Ouais. Ah, Missy Kitoko, Balobi, il est maintenant que comme il est fini, à mon canal de Yuma, Toronto dit. le quoi tu étais, Joe.
Mao Luta, Dorcas Luta, la bosse en libinoté, oui ça va battre travers squelette, Ibrahim Milan Zambé, le morosomo na ban en dernier bazo travailler, donc toujours, tout ça la vie sera stand-by, toujours répéter à Rwanda, toujours cause il sakaka, idéologie, ndenge sala kaka, bobo japonais yo, tout ça la musala maman Charlotte Pigeon, vers na London. L'Angleterre, bobo japonais yo, Mao Luta, Dorcas Luta, Kevin Luta, Binotou, Nalinga Bino Mingi, Juvenal Luta, Binotou Nalinga Binotro, Binotou Nalinga Binotou, Versas Luta, Binotou Nalinga Binotou, Plamedi Luta. Bino tout na lingara bino donc voilà quoi. Naomi Luta bino tout. Papa Kali na Angola donc bino tout na lingara bino. Ils ont travaillé squelette, les squelettes qu'ils ont travaillé ensemble ils ont envoyé à Rwanda. Ils ont envoyé à Rwanda donc ils ont travaillé dans Bisoba à Londres. Ils ont envoyé à Rwanda donc sœur na Kwani à London. Bisoyo tout ça déjà. Salon José Mambuya. Tony Twingi, José Mvwemba. Ah, Tony Twingi. Obosana bobo japonais. Tony Twingi, Obosana bobo japonais. Voilà quoi. Merci. Ok.